Alors réflexion, mbote na biso nyonso bisika tozali, na opesa kombo te nde kaka nalingaki réflexion ebomba kombo na ngai kombo nalingaka kopesa te, me nazali na esengo ya kopartage baquestion oyo toyokaki na réflexion. Alors, la question de biso ya semaine ezalaki ya bana misala et puis ya kokabola chambre na bapaya. Alors, mama réflexion, merci na question na pesaki biso. Kozala na mwana musala eza mabe te, mais ndenge bandeko nyonso mpe bakoki koloba mwana musala il faut azala na balimite na ye. Balimite na ye eza disons bamisala oyo ya kosala ezala te misala batache nyonso oyo ya ndako. Alors il faut ezala bien ordonné, il faut ezala bien arrangé, il faut ezala na contrat nango, il faut ezala vonzo mwana musala fo yeba nini ya ye kosala nini ya kosala te. Laisser aller te na ndako. Yo maman oza patronne, yo papa oza patron. Bana misala bakoma te lokola ba camarade, bakoma pe te lokola basali lokola ba esclave. Eza mabe. Bana misala mingi bakoma kosala bato mabe mpona nini oyo ba patron to comme patron nazo sala ye akozongisa mabe ekotia ye motema pasi ekomaka konyokola ekomaka lokola bakomi ba esclave. Alors ya kosileka kozongisa mabe. Tosala attention. Ozwi mwana na famille ayaka kosalisa yo mpo oboti. Ozwi mwana na famille ayaka kosalisa yo mpo oza na bana mikie. Mais traitez bien. Traitez bien maman papa. Akomaka kobai na yo te na butu, surtout ba papa. Et comme ata akomi mwana musala, akomi mpe mwana musala ya nzoto. Mais c'est pas juste. C'est pas normal. Si j'ai OP réflexion le bel abisso. Le bel abisso to lembi. Ba victime basé belé to lembi. Moto yako sal sabino na ndako. Tout comme moi c'est tout mobile. Azo lamba azo sala nyonso ko lia na yimo ko beloko yimo ko lambe et comme il passe il faut senga nzela. Mais c'est quoi ça? Où est l'humanité? Où est l'esprit de l'homme? Pas gentil, pas du tout gentil. Dans la bongote. La victime basée belée dans la communauté, tout comme ailleurs, nous des Africains. Mais c'est pas possible. Et si papa n'a biso, koko n'a biso, nyo comme déjà l'esclavagisme. Et comme ça, nanda koyo mutozali. Commission mon amsala, commission mon amsala na tongo, ou comme mon amsala na butu. Ezaka basité na mi balipe. Makama boy pesa nga fâché. Makama boy pesa nga ba raisonnement ya bien te, ya passe mingi pour ngana loba. Je suis désolé mais il faut tout bien ça ba vérité dans la communauté hein. Parce que trop c'est trop. C'est trop c'est trop. Mais ça va pas non. Réflexion biso tozoko zelaka ba seja boy ebimaka pour biso tozoko ba correction. Pour biso to yeba kaka ndenge ni to sa na communauté na bandako na biso. Mona musala traiter bien un point un trait. Traiter ndenge yo ko linga ba traiter yo. Sala le bolamu ndenge yo ko linga ba sala bolamu. Merci beaucoup. Et de deux ils allaient qui question ndenge ya ko partager ou est-ce que ko partager chambre na yo na bapaya. Mais non. Bapaya ndenge ni yozo yamba. Condition ndako les andeni. Chambre moko studio, mais ko yambaka bapayete alors. Ko yambaka te mais c'est comment? Toko akoloba ndote. Makamlo soka ka yela kabsuka na vifo kolobaka oui. Soka simbite. Nous pouvons déjà soka ndiko tala mutu. Oyebi ba condition na ndako na poto tout comme en Afrique pe biso ba condition ndako nyo soka ezaka passer. Nana mo zaka na chambre ka ezana l'autre côté. Wana ozana kisasa ozana ndako munene.
Na poto na nango za na chambre ke eza destiné ba paisa kana loko te olobo za na ndako monene. Vraiment réflexion. Oyo mo pa yo ça déjà programme là yo OK le côté ba pa. Mais ça peut programme là yo on le ka bisika olalaka. On le ka chambre oyo ko tia batu. On le ka chambre oyo mutakolala. Mo pa ya ko visite mon visiteur ndako oyo za na ba chambre ba visiteur te. Et ko yamba mo pa ya te. Bana ba olala wapi. Bat ba kozala l'aise ndenge nini. Congolais bo lingoleka Yesu. Eh. Mais franchement dans ça congolais c'était mais na bala congolais mais ndenge to vandaka mais makambe beleza ko changer makambo mingi za mabe makambo mingi pesa les sumu alors makambo to ko comment ka poto to mélanger tout et comment mabe comment masumu non ce ko boy visiteur ya et ça les sumu te pour la condition na yo pe et beleza ko lo ba réflexion quand ya mukie na lingi na partager tout partager réflexion plutôt toujours de la bastiger belé OK to ko yoka te pa bato OK to ko vanda te ko solo la na bikolo obi mikolo na communauté mais ce que toujours solo la ko ba vérité mutu na mutu ko zwa biseka ni na koya biseka ni na ko vite ko bongisa pour tout kenel boso. Merci réflexion. Merci beaucoup. À la prochaine alors.